te so tolandi satana te tolanda nzambe po abikisa bato bakenda avant biso so biso pe toke abikisa pe bato bakoya na sima na biso yango moni na makambo oyo nazonga asima te ata na beti pièce nazonga asima te me nayebisi yo nazongeli lisusu na bunzoto boye na bumutu makambo na bénéfice na te gagner ba relation papa qui c'est donc moninga nazaka so nalingi na raisonner mingi epesaka nga mona esalinga bien te c'est pourquoi nalekisi yango papier vous comprenez donc mpo na nga eza eloko oyo eleki me nzambe nasalaki grâce po bandeko baza ebele so tobandi kotanga awa tokozwa ma liste ebele mais motu moko kaka oyo na remercie ezaka yo ndenge ovandi awa omoni tovandi na ndako baviole mwana na biso te tomoni voisin moko aviole ntango toye tozwi voisin tozwi mwana wana tobeleli vous comprenez allez ntango toye tobeleli baviole mwana boya baviole mwana banani bafundi baviole mwana eka bamayonnaise banini ayela ngango me na prison ekota te baboya mais ezalaki na motu moko komone koko lukombo na France koko lukombo aza na Londres koko lukombo apesanga miliki na sukali maître avocat yaka nango mais ekota po balinga te miliki ekota na kati ya prison mais miliki ya koko lukombo ekota mais oyo mutu wana yelanga ekota te tala namona papa Simon Kimbangu aye papa Simon Kimbangu aye ayebisinga te bozana nani nga na bi awa nazana mutu te nabengaka yo na prison nayebisaka mama Tifani nga namoni yo liboso ya tata Simon Kimbangu nabenga yo nayebisa yo nayebisi grand na nga kende epai ya mama Tifani nga nazana bandeko ti alors lokolo monaki papa namoni na yo obi ken ya na monaki famille mbaba komo yaka epai na nga donc papa déjà le tali parce que solution emonanaki ekozala pa na yo ya oyamba ekopangusa te papa kisi nakombo tata mwana pe molimo santo tozokota na 2023 biso tozolobela nzambe asengi kimia ezala na bato asengi bokabwani te nzambe atindaka pe bokabwani te atindaka lisanga bambangi misato ya likolo bambangi misato ya se bakoko na biso oyo bakenda na se nabengi bakoko na ngai nabengi pe banzambe misato ya likolo oyo nyonso tu nasalaki mabe 2022 na balusi fei aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mamaka ndelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bonjour, shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Maman Tiffany Mokwa, bonne fête chez vous. Déjà, tous qui na fin de l'année, donc makamamala mwezali. Yo koti, ya okota, yo kuna pa okota. Donc to komisa nzambe pona yango, mais pona lelo to bengana parce que to yambi mutu ezoyi banati auti wapi. Bino moko pour comprendre, il s'agit bel et bien de Papa Kiesi. Papa Kiesi qui est notre invité spécial du jour. Mais avant toute chose, comme à l'accoutumée, rendons grâce à Dieu à travers ces cantiques et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous.
Allez, katela. Yambalo ya taba pasteur bakokata. Allez, katela. Wina na yo. Yambalo ya taba ministre bakokata. Eli. Okay, toka ngola. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Nakomba tata mwana Molimo Santo. Ngai nasali 30 ans quoi faire. Na université de Kinshasa. 30 ans. D'abord na bandaki nanu kozala saper. Na travaillé na Léopard de la SAP na président Zakari. Donc na ba nouvelle vision. Bilamba ndenge tolata ngo ba sources ebele bato apoto ebele. Omona mutia papa kese na tindelu elamba. Papa kese yaka anazana eloko apeso te zo eloko oyo. Papa kese boy. Donc ndenge pe na ekipa na yo oko bada papa kese zela. Zo na chemise oyo. Nakena ngoti. Donc tango nakena ngo kale bango batu bazomona mutu aza na mbongo. Mais comme nzamba salaki nzoto oyo na elilingi na ye ekozala salité te. Il faut la propre. Ngana koya na ba photo mususu ya ba 97. Ya ba 97 na obeta forme. Na sala défilé de mode na Brazzaville. Na Rima Chua. Na 89. Na zo ba médaille Jean-Paul Gaultier na ndako. Donc siko tanga na bande ko kima makambo. Po makambo na ndako kimango. Na ndeko mipesa mingi na makambo ya forme mais père na biso ndaba ndao lingate. Habité. Kimbango utomboka. Dans la famille ndengeza po biso to botami na famille na biso to kuti mutu liboso te ojo moko boye te biso nde to obunda mais yango moni to lobite so to landi satana te to landa nzambe po abikisa bato bakenda avant biso so biso pe toke abikisa pe bato bakoya na sima na biso yango moni na makambo oyo nazonga asima te ata na beti pièce nazonga asima te mais na ebisi yo na zongeli lisusu na bunzoto boye na bumuto makambo na bénéfice na ngote o gagner ba relation papa qui c'est ba relation ba tinda au moins ba 1000 moi ba 500 moi ba 200 moi ba 100 moi ba 20 ozo capable ya on a biso moni lelo poto lelo za pasi si bato baza na poto baza na 10 donc mbongo eza lelo pasi na poto si bato baza na poto ba omona pasi na mbongo bongo muto aza wanda omona esengo nango. Parce que awa kutu nde place mama na awa eza monta onzamba saki satana po satana koya awa kuna ndeza barasini na ye ozomona donc ba makambo mususu bazo benga ngo ba cuisine interne esuka kaka se na se donc to solo yango na se to silisi yango ale sali nini eleki parce que eza na likambo mususu oyo tokolo bango na miso bana
Ils ont comme soupe de rôle, on a mis sur banate. Ok. Musu to rôle, on a mis sur mikolo. Musu pe na mis sur mikolo pour rôle bamote. Vous comprendre? Donc ça étape par étape. Mais on n'est pas solo là, ah oui, tant que kimbangiste. Ils ont la bamakamu mususu. Quel que soit ma bé à bandeko wana. Bandeko basala nga mabe. Nako loba awate. Vous comprendre? Nako pe ko pesa ba détail nango awate. Bako bima na yo, obimi ndenge nini, obimi ndenge nini. Non, ko bima awa batu oyo balanda kangai. OK. Parce que batu 100 bangono sto bako ko considérer o ndenge moko te. Ya vrai baza ya faux pe baza. Batu oyo ba bimi oyo bamona ki boye ate. Et aussi mbate parce que comme tata Simon Kimbango. Poto yeba naki na comme tata Simon Kimbango. Pona comme maman na bisoté. Donc to protéger ka kombo wana. Batala kité aussi mbate. Et mutuno surtout ameka ki ko chali boko. Malembe ti batali. Et surtout le taux majeur kaka ndenge yo boko vandi awa. Parce que faut ngana remercier. Faut comprendre. Donc yo to kuta ino na balabala. Yo to kuta ina na balabala. Mais le pango est juste un problème, mais yo to kuta ino na balabala. Donc yo sala ki wana. Donc moninga na zaka sona lingina raisonner mingi. Et puis ça nga mona et ça linga bien té. C'est pourquoi on a l'équité en papier. Faut comprendre. Donc pour nga ils a loko o eleki men nzambe na sala ki grâce. O bandeko ba se belé. Soto bandeko tanga awa. To zo ma liste belé. Mais mutu moko kaka oyo na remercier zaka yo ndeko vandia. Donc liste za mulai. Ce qui peut te le bito bando sala ka ba détail na ba dossier. Sope balinga ba kombo na bango tanga matin. To ko kende mulai. Mais bango baza bandeko. Donc voilà, na tikato le balabiso photo beta CT pour papa qui sa yo kango pour ça la main. Biso to ka pour ça la té pour ça faire sikate. Mais pour ça ko annoncer pour lobo ka sous té papa qui c'est beau. Papa qui c'est ko bimane na prison ezate que balobi ke ba tikele mbongo wana ni surtout. Non. Là il faut bande ko ba yango. Papa qui c'est lisolo nga na yeba ki on te soki na yeba ki yango avant. Parce que selon maman de dette c'est nga balukanga mais toujours tenter. So na yeba ki yango avant mais papa qui c'est nga ki makala te même maman de dette maman mo tema na ebité basi aboye so pe abaze belé o sola no yeba au moins que net mtalinga lila on dirait mtalinga ni ba problème te mais à se retrouver ka ke comme on ekoti na makam tano mtabi ke rolukanga partout na ba réseaux sociaux na zala te pour na lingara ngote même ata WhatsApp na ye acha photo na été donc même ngana lo bala bino na ebelongi neti yebelonga maman de dette nga ebelonga ba ndo benga ba WhatsApp hein même ce qu'on mais c'est que sûr c'est une femme qui n'aime pas de problèmes, une femme de bon cœur, une femme qui supporte, mais aussi elle doit protéger son foyer. Yende mtaki na dossier wana na kata foyer na ye o isala ki papa na biso andi maba associé papa kisi. Mais en tout, azo protéger église, pas azo protéger famille na ye. Dedans azata na likambuté, mais sauf que son mari alobaki pété ke bakanga papa kisi mais balande la dossier. Donc ya zonga ki aki kinchasa bakutana papa kisi mais sali ndenge salaki alobaki na neveu na ye na lo tikala rolande la dossier ya zonga ki. Alors là pour la rolandela ya mona ki dossier fala pa qu'est-ce qu'on ngisa lokolo te pour na mona kandezo mata zwa kimia na mona ngisi lokolo makasi kaka dosé voilà. Alors ndeko ne mtatika la ki ye mtu na rolandela tia kimbongo na nje ko bakanga papa kisi pona ya ibi kazani kimbangiste ndeta bakangi couple ye ko yeba après. Ah, bakangi ndenge mama dede tazaki na siete na été parce qu'il y a non mais église des arabes kangi sati maso msu moyena bete la bino zate o mama dede ta ko jouer na kata makampe papa qui sabima moyena bete zate en tout cas zo ki tempo abonde la pe mobali na papa alimbisa bandima ko ebisa lor parce qu'il y a za mwasi ana sa mobali na il faut mobala loba pour que lor andima ko sa mukanda biso tozaki anaka pona obondela na benga ki mama de dette na solo la ki nae ay mama na yo ki mena ape mo sa di bala na so na mobile na solo la na papa ndimi atalbe émission na ngape na salaki abi o ndenge nini muto kutaki mangi c'était mazo landa mutu tina kunda boy
po azwa nini ya rapport to moi papa kesa leka lobela papa Simon Kimbangu oui aloko mwasi oyo bayaki na babambe mabanga mais Yesu a épargné aki alimbisaki yo nanga pe tozana motema olimbisa mama Dedette mama Tiffany ngana ala likamba papa kesa te mobile nanga pe non plus mais lokwa na mwasa libala funa landela pe mobile nanga akolobani na dossier parce que yé bazo solande mingi na lor en effet papa lobi non likambo ate babimisa tindi bodio nazala bodio no soto singa babimisa papa kesa et lors toujours dans l'année makamabi maman Tiffany papa abimisi main condition ezali qu'il faut papa kesa futa mbongo wana nyos c'est dans le 8000 combien 8600 et quelques je crois de dollars alors papa kesa faut futa yango assez l'abso mikanda alobela biso modalité ninga futa yango alors papa kesa ndima qu'il na yo ubenga na donc ngala zaki ka pont intermédiaire il y a tous les deux familles dans la famille à maman Dedette na papa l'or paye à pas et puis de l'autre côté famille à papa Kesa aussi qu'on protéger comme papa hein boyebika yimo boussole en effet quand on a bengi maman Dedette on va na pesi accord fallait pas quitter l'homme parce que l'homme azana kini yene mtu akangisa ki papa Kesa donc faut yepé akende ko se présenter alors c'est un garçon si bien andima ki koyoka donc le SCP ce n'est pas leur politesse c'est non oui mais quand on le matin nazo condamné c'était poli c'est vraiment un garçon bien éduqué poli omoni to le balikambo lokuta te voilà photo le balikambo ezaso solo omoni tango tunaki wana ko kima te na koya na ordre de mission moko na salaka descendre moko parce que omoni tokoki ko exposer ngona na mesa te hein izana ba biloko moko bo isalema na kati mais na koyebisa yo place oyo malamu eza ba BP ezali pourtant wada sala tango wada salemaki satana salaki pembeni amonaki onzamba yebisaki ye yaki po asala nini la c'est so eza bongo te tokoloba bongo te mais voilà mais c'est un garçon bien poli andimaki ndo moni to saki be mission mais na solo na émission to salaki bandeko batindaki o batindaki mbongo bazaki 3 combien o epananga nazolo bepananga o na pesa ki voilà ba papier nango kino lelo ya likolo na ndako ndeko moko atindaki $50 ndeko mususu patina na pesa na maboka mama combien 100 combien voilà tout est là tout est yozaki na cachot voilà ba mikanda no sezali d'ailleurs le cause na zo remettre yango na émission ko ya to la yango voilà donc 3 personnes de mbatinda kimbo ya au moni lembisa nga même ko sa émission en effet papa qui s'est mo pe na prison bande ko se manifester qui je crois voilà quand l'émission to salaki eza bande ko ba mdimaki ba se manifester pas ya papa salaki et pas c'est moulai voilà ndende kolor asengaki papa Kesa va bima apesa ye mbongo ndambo ndende ko ba yeba solo voilà papa Kesa non papa Kesa lobis ba yeba te on est biso wana sona lobi boye omoni tovandi na ndako ba violer mwana na biso hein to moni voisin moko a violé tango toye to juif voisin to ju mwana wana to beleli vous comprenez hein allez tango toye to beleli ba violé mwana boya ba violé mwana banani bafundi ba violé mwana biso banani ba bebisi réputation ya mwana biso donc papa yaka osali boyo pona nini to ko traiter mona se ko sukela na se mais ba voisin mususu ba yebi te ke mwana o poto ki ba yebi ke mwana o ba violaki e ko beba yango na ebisio wana te ça veut dire ça les solo to so beta vous comprenez maman voilà donc papa Kesa abimi menyongo ezakaka et wana ko fait voilà il faut futaka yango ndam mais on azo kangama yango ko futa ndam eza lor ndi parce que le couple là bas un peu passable
Mais Laure Hazard, vraiment, Dieu m'a ça droit, hein, mais c'est un bon garçon, j'ai aimé ce monsieur poli et bien éduqué, même lorsque Azo Solana. Bref, papa qui est ce Ali Banda Lelo, Nangolu ya Nzambe, et Nangolu, na makasi, ya bato balingaka ye, na komba papa Simo Kimbangu, Kiangani, babenga ke SKK. Voilà, biso tozaki anaka poto matato kita. Donc biso nde mutu tokendaki dans les Nazaréens quoi poto batenga. Ta mingi les Nazaréens. Oh parfois bozo ba koleka te. Les Nazaréens landaki. Chaîne ni muso landaki. Te mutu moko te. Ba chaîne yo soleka. Mutu moko te. Voilà la tanga likambu ba chaîne tout bazonga sima. Les Nazaréens kande landa bato. Donc tokenda tokutani na magistrat to solo linaye andimi ACPL na maman pasteur en tout cas oh vraiment maman pasteur loko yé oh magistrat na zamu tumala moi ay maman pasteur loko la kaka na lembo la combat journaliste était mais na lembo la combat pasteur loko la pasteur au ticket église oyé pour na likambo yo zimbongo te ozala ki pété te na ko boya te magistrat pe na ngamu na senga ki montagne mais moi tout tanga ezate mais papa qui soit mobali hein au fouti côté maman de dette Mwandam pe au fouti côté magistrat. Ah papa kese. Nga pe nazo ya masoso na nga na fete. Te omoni mama ngai omoni so mutu alali na butu aloti alokoti mbongo. Bazo kabola mbongo. Mais alamuki na tongo atali basani eza pamba asimbi pe poche eza pamba. Ça veut dire mutu wana aza na mbongo na esprit na ye. Mais na bu mutu boye eloko ezate. Iza mukolo mususu toko développer vision. De développer vision. Pourquoi bato baza bloqué? De développer vision. Na ju temps ebele. Mais la prison tikalo mona papa Simo Kimbangu bimelo te tondo to moko to vision. Otikali ata ko mona te. Papa Simo Kimbangu eza yo. Papa Simo Kimbangu eza bato nyoso to bayaki. Omoni ndenge to vandi boye na bu mutu boye awa nzamba za te. Mais l'esprit nzamba za awa. Na bu mutu boye ndenge to vandi boye nzamba za te. Mais l'esprit nzamba zali. Omoni Nzambe so mutu abandi ko mata nzambe il faut nzamba frapper tango ko frappame po atala kondima na ye o comprendre omoni tango batu bayoki papa kese eza bato bakangisi ngate nzambe nde ameki preuve po at na ko biso na prison nga sala ke titre de franc-maçonnerie omoni kande na vanda nga na ko sala pratique pe lobi pe na changer masolo mais yango te parce que na moni effet ya bato basalaki yango ndenge basuki omenga nazaki na prison mutu moko ayo talanga ayelanga boîte milika munene na sacha sukali ya munene fongola ba mateka ba mayonnaise banini ayelanga ngo mais na prison ekota te baboya mais ezaki na mutu moko komone Koko Lukombo ana France Koko Lukombo aza na Londres Koko Lukombo apesanga miliki na sukali mettre avocat yaka nango mais ekota po balinga te miliki ekota na kati ya prison mais miliki ya Koko Lukombo ekota mais oyo mutu wana yelanga ekota te tala amoni misu ndenge za mama misu so sali boye omona mutu akomi 2 personnes mais en réalité mbatu baza mibale te mutu aka moko parce que moko ozo mona wana za rival ya mutu o mususu po mutu abundanaka nanu ye moko donc mutu akotaka nanu prison ye moko nanu eza bato mingi baoleka baza na prison donc mutu ye moko nanu esprit na aza déjà prisonnier mais papa mais aza na makala te ozomona mutu ye moko nanu ndenge aza wana aza déjà prisonnier aza na makala mais nga ndenge navandi awa oyo eza solo yango kaka na koloba mais soki naza na difficulté nakoyebi soki no nga naza na difficulté oyo mais quelque part eloko ni esalaka biso eza soni omoni nga nakoya boye na nzala abi adelaki bopa mama Tiffany po apesanga mwa loso bapeti bale mais ntango nakomi mpa na yo soni esalinga nayebisi yo te erreur eza ya yo te so napusani wana nakoyi mpo na nzala bamemi nga alaki na nzala mpo na nini nalobaki te erreur eza ya yo te erreur eza ya nga parce que bible elobi so mutu ayoki kolo ezayebisi bato kolo ezayaki esalisa bato mais bandeko nde moko azalaki na maladi na kati ya ndako anda otike na maladi siko ndeko na alingaki kaka impose basalise na ndako alobi te mutu maladi fo alandanga wapi kuna yango moni bato fo balanda kuna po babika donc tata Simo Kimbangu assistaki nga à travers yo ndenge otelemi awa
à travers bandeko mosusu wana ozomona assistaki nga et ate que notre kolobaka il faut que nzambe ye moko il faut que l'autre a quitté la prison il faut que nzambe ye moko te nga na prison oyo namona na prison nga namona papa Simon Kimbangu aye papa Simon Kimbangu aye ayibisinga te bozana nani nga na bi awa nazana mutu te nabengaka yo na prison nayebisaka mama Tiffany nga namoni yo liboso ya tata Simon Kimbangu nabenga yo nayebisa yo nayebisi grand na nga kende epai ya mama Tiffany nga naza na bandeko ti alors lokolo monaki papa namoni na yo obi ken ya na monaki famille mbaba ko moyaka epai na nga donc papa déjà le tali parce que solution emonanaki ekozala pa na yo bamettre avocat bake kuna epai ya magistrat esimba te mais bango baza baavocat bayebi article oyo il faut badiscuter na magistrat esimba te na mema kutu petit na nga avocat alia $120 esimba te mais yokende ene eloko te nakende kutukana papa la gomme ka bongo ah non nzambe aza na bato na ye omoni biso na monoko ya mboka na biso balobaka mbwa umtonda dimaki omoni moto so dongo olingo félicité ye omeme na erreur yango omoni makambo so tosalaka nini tomelaka mais papa kesemela me yebisanga est-ce que okokontinue kaka kolobela papa Simon Kimbangu wana soni te mpo bato mosusu baotala baba mpe akesa sila soni wana eza biloko ya mokili wana eza biloko ya mokili mama omonika nde tovandi awa so nzambe atindi moto okaba biloko nonoso andako okabango wana eza biloko omoni nde tovandi awa ntina la 2300 biso nyonso na mwana botemi lelo azala te na mwana botemi lelo na l'an 2300 azala kutu nde tovandi nde toza boye so nde toza combien ntina 2025 mingi mpe ndenge tovandi mpe mois 2 3 4 baokeye déjà ça veut dire donc eza donc nakobenda na vraiment na motu te mpo na chaussure omoni kaka telefone osimbi yo so yo moko okoyisi yango epanzani ofutisa motu mais so nga mundu akoyisi yango ekoma problème lingomba esekateli etumbu wana moni te ngai est-ce que so sambi te est-ce que kepe culte po dimanche yindaki na centre papa bengisaki bato na centre mais na ndimi te koyokendaki yo kokende na place ya bato ebele bongo kende te nga naza moto asoni te osila soni te nga nasila soni te naza mpe moto asoni te omoni soni eza lisumu le fait Adam ayokaka soni ntango akebatama mokili ebebaki ntango ndamba oza awa mpe o te nazoyoka soni mpo awa ndenge naza boye nakoyebi biso mama Adam conflit ekoti na nzambe totanga bato balobi lisumu Adam na Eve ebandaki na péché ya nde baliaki mbuma te ebanda dès le premier jour nzambe asala mokili nzambe alobi bo mpo nzambe aseparaki déjà mokili yoka na yebisa balobi au commencement na Genèse chapitre 1 à 4 au commencement Dieu créant le ciel et la terre était informe et vide or que informe oyo il y avait aussi la forme ezalaki mais cachée quelque part Dieu dit que la lumière soit et la lumière vit mais Dieu vit que la lumière était bon et mais les mauvais c'était quoi les ténèbres mais Adam azalaki te balobi Dieu séparé la lumière avec les ténèbres donc nzambe aséparaka yango dès le premier jour ya commencement ya création nano Adam ayaki te yango moni Adam jusqu'à présent nzambe alinga sambwisa mokili akobima innocent parce que guerre ebandaki Jésus-Christ alobi omoni Jésus-Christ mwana nzambe omoni kande tovandi boye mama po mabe pe banda okozano pe po mabe banda pe satana pe aluka pe kuna likolo ebeba déjà balaka bango Adam kutu pe azala na ye Adam azala te nzungu pe ezala te bonenga Adam akitaka le fait kaka yo ozoloba kombo ya nzambe même na petit frère no bokobebana même na petit frère no bokobebana est-ce que projet zandeni ok luka papa o luka lingomba o luka pasteur na oya na luka lingomba na nini nga naza déjà na lingomba na luka lingomba na nini est-ce que nous allons koke pe papa pourquoi pas sans faute sans faute c'est que papa mona ketika ah merci namona penza eza teke o kendaki okomi ya obatama na bakoin ba oboya mpo est-ce que pe ba peso penda reso ba pesaka pour que mona papa ba komisa kombo na rendez-vous te omoni pour les autres ba mona empire te oui Jésus-Christ na Jean chapitre 8 56
bayuda bayebisi to comprendre que yo za na molimo démon po biloko zolo bake yo mona Abraham mutu akolanda yo amona kufa te yo nani omitie na place nani to comprendre que za na molimo ba démon babenga ki démon apasi moki mama tanga kufa batie cigarette na poche infraction c'est le banc et puis église ngana cigarette église biso to kendeli batu te église sozo kende église pona batu okosa la fausse affaire yo kende église pona nzambe ngana kende église pona mutu te poso pona batu za la batu nsunga le kibango na portion et puis na connaissance au moni ngana za boy donc ndongo mutu za ona soki dongo batie ba jeune oko prendre nga mama so do batie ba jeune 100 l'église place ngana za so batie ba jeune 100 so baza 5 en tout cas dans le troisième thé parce que je suis chercheur indépendant avec impact naïdo c'est pas que c'est impact sili impact vous êtes sur impact parce que liwa Jésus-Christ tango ayena mokili babité roi des juifs lande loko bien roi des juifs bayuda bayebise bonengo yebiso to moni to komi sauver mais faut to mema yo ki sala discours devant plein air pour confirmer que yo za roi mais Jésus-Christ yemo ka bande ko yebisa ba juif que aza roi or que roi il faut memela bango paix c'est le prophétie ya Esaïe babengi prince de la paix c'est le prophétie Esaïe mais tant ouye siko aye tant que ça la discours dans Matthieu chapitre 10 34 alobi tant ba télémisi na temple à ça la discours yo ka siko discours à Jésus-Christ alobi je ne sois pas venu porter la paix l'épée mais l'épée babité muto asimbi mbeli c'est que bagarre ça ba pointer déjà alobi je suis venu mettre la division entre l'homme et son père balobité au roi té parce que bando joye ba mitif donc tous les discours atanga tous les 10 chapitres ezalaka ya faux ayebisi bango boye l'homme aura ennemi les gens de sang donc les gens de sa propre maison après na sewana alobi celui qui aimait son fils nani plus que moi n'est pas digne de moi akaboli bango déjà na sekuna alobi boye oya ko mema croix na ye moko na ndenge na ya ko perdre mais ngana o perdre l'autre idéologie ça charisme ça waka kesi na ko perdre l'autre o ka bat bayebaki que place nyoso tout mutu akolinga achanga nazala na ko perdre l'autre poso ko perdre loko mbele pe to kutalité mais ngana prêtre parce que tant que chercheur na yekoli makambo ebele donc oyekola makambo ebele ndezo pesa faux na batu pe ebele so décision bimi po na yo po bayeba ete ko bimi ko ba yebi ba bandisco ba pelle nen ba émission le kam ba pelle bandisco ko benga abimi bokeba abimi bolobini sko ba ko isipela mibeko ngampo na yo oloba mobeko na bango wana omoni toza na deux églises toza na église ya batu na église ya nzambe kana ngomo tokenda église toza na deux églises toza na église ya batu na église ya nzambe bango bakobenga na église ya batu mais église ya nzambe te yo kanisi tango biso tolobi papa Simon Kimbangu aza grand prêtre bato baza na buni ayebi bango te yo kanisi bato no so basambelaka Jésus-Christ boye na miso bamona ye mais baza na foi mosu ya osakana te et puis Jésus-Christ alobi esengo na mutu amoni te mais andimi mais le jour mutu wana komona force akoma nango oza mosusu ngana ko biso biloko na sala koyo na nzoto na bénéfice nango na rien bon ce que jour aux ala kara que non jona ndo kama bore kauka mais batu bala supongi te jour aux ala que non zo mo bore kauka yango bon papa qu'est-ce que kiti na émission na biso décision finale na yo oyo ozu parce que mutu so makambo comme na vie azwa ba décision tango vandi atal awa par rapport ya o ndeli kambo komelenga par rapport ya o ndeli kambo komelenga en effet na moni na otambwisa bomo ina ngai boy et surtout que comme le na fin de l'année en décembre décision nini oyo zui na makambo komeli yo pe nini okoloba na batu ko banda lelo po na mdengo ozo continuer na komba papa Simon Kimbangu na makambo komeli yo te moni ngai na ome makroya ya Christ te wa Jésus te na ome mapo Jésus Christ alobi mutu amta me makroya na me wa yi te me croya na tozo me parce que makroya zaki trois ezaki croya ya ndoki na croya ya muyibi na croya ya Jésus vous comprendre siko yozo me makroya ni yozo mona ngana ome makroya poso na me croya ya muyibi fona za la patron fona za na car fona za na palais
so na memaki croire muyibi so na memaki croire qu'est-ce que bon te balobi ke pourquoi me pas croire na yo po ba bi ozwaki bambongo oui mais la mukete ya pas qu'est-ce so pe la mfuto okende bato ba sete po ba misu balobi ke ndo za no sese équipe ya bale ozwi bato na mboko ye na bango awa o cette équipe na lingo kota na terrain na tenga je répondre kana ba question misu balobi ke bali wa kuna linga otuna tito otuna wana tango ya na mission ya lelote lelote répondre ngote te na bi lelote ya mukongate ya mukongate po mbongo zwaki bambongo simbi au sapé babi donc batindenga ba photo babi bilamba de bilamba dans la ligne kota wana te to beta makambo soke na quartier ngana za quoi faire c'est depuis 86 na université na za quoi faire talaka betide bagi baza propre yo ko kata ba ngosukite o salité betide bandoka bilanga bilamba e na ibani na batu ebele omoni baza awa na ibani na batu ebele ya ebele baza pe batu minene na mboka oyo talaka campus wana nazala quoi faire 30 ans bato na ibani na bango même atakuna tokendeki kuna na ibana kina moto nakasho na ibana kina ba massa na ngaba ya ba prisonnier ba violeur ba criminel banani master non mon père je crois aux États-Unis parmi 3 personnes il y a $50 oui Nzamba pambola ya bien ye bio depuis kala na yebi kese depuis kala Nzamba pambola voilà apambola ya bakise o ezangaki na kati wana omoni nangena silselo nanu eloko moko wana kana match 10 na 40 Jésus alobi erré c'est lui qui reçoit un prophète en qualité a reçoit pas récompense vous comprendre la comicité muto akutana na muto malamu faut soit récompense mais si on akutani na muto mabe na reçoit pas récompense donc muto mabe ko pesa récompense ya mabe ya malamu ko pesa pe ya malamu awa tuzana suka ya mbula amoni mutu oyo azana mulimu na nzambe te yo comprendre que no azana mulimu na nzambe te biso viena nga moko Martha banda oloba so lingo ba mutana mulimu na nzambe te chaka abadi moni bato bakata makuta minene wana baka na mulimu na nzambe te baba kese comprendre bato bakata bafufa minene oyo bengi donc ya kolia bana alia koleko badize ya yo mais akitisi liboko eloka liboso tomboli na yo moko esali yo somo yami bale boye poso moni muto alia fufu faut me la calme mais so moni muto sali boye c'est que l'on a des problèmes mais abete on se 3 fois donc deuxième tour au bengeso boy donc dans la opposition deuxième tour au bengeso au moins déjà que nos motos a problématique deuxième tour sera lié au créer des briques des motos pardon tikanga no awa pembeni awa omoni mukolo moko poto ke na osilisa na vanda boy na palais tango na lingana bala nalambi fufu wana naza célibataire nalambi badi ya manyoko na masango ekangami vima bien na nzungu na longoli yango na sani na tie na lave nzungu nazwi koro na bifu wanda benga rio na kalingi rio na likayabu na tie pe na sani wana kiti eza te nazaka na mbeto kiti te na vandaka na mbeto naoka na porte koko mutu ayeka na air na odame rien esimba te na kitisa badi na se na kotisango na sa mbeto na rio wana parce qu'on a tali miroir na pangusi elongi na azongisi siko elongi ya mawa na funguli porte bona moni masalanga moko boy pitchen leki ya Freddy Otoko na Royal abino kes naza na cour na ozonga mbangu po profalinga kota vie Freddy ndatindinga na tikelo koli oyo na enveloppe metala muto na bombeli badi yenda yelinga babadi comprendre siko nazotala na zelise pichen zela na oto dame siko badi yango ekobimela wapi ata kotaza mwana na yo aye kotala yo ou bien petit frère na yo webse no zela na oto dame ogunze mbo na sambe to bimisi badi akoli yango natali tango akena bia nasalaki mabe désormais nasala suboyete désormais na eza nini na makambo ekomeli ten désormais na nga monde na bande so mutu alinga kabelange lo kabelenga mais responsabilité te parce que comment responsabilité yo opesa nga naza magicien te nga susi na travailler na bato omoni nga so naza mabe il faut batu pe bele ba ki prison batu
oyo dongo basala ba fausseté belé mais rien omoni ndikande na vandi awa nga na mona ka mutu azomona pasi te nga so na moni mutu azomona pasi omona na bandi kolela nalingaka te ya omona sambelaka nzambe apesanga mbongo yanga ya bato te pona salisa bato nalingo bake papa kese so bato bangi basenga oni totongela bango bandako osomela bango mapango osalela bango bamisala nde basindaka yo bapesaka mwa mike mike osala eso te te na osala yango te pourquoi mpo nga naza mason te ntango yo opesanga mbongo nga nabengi mason aye so mason wana bebisi nga kaka nde nazwa problème parce que poso na bi lelo oyo ke tosala mpe ezala justice moi sentir ya bato eke prison mais oza malamu te ntina kokufa nga nakotisa moto na kasho te quelle que soit difficulté nakotisa te ata ndenge donc naofukama na binzambe tala moto asali nga mabe moto na yo yo moko landa moto asali nga mabe mais nga vuma ndenge navandi awa moto akabela nga mais responsabilité po nga naza na molimo na nzambe mais oyo naza na ye awa naza na molimo na nzambe te oyo mpe naza na ye awa naza na molimo na nzambe te mais ntango nga na koasocie bango nga nazwa motu mobimba kare yango ya bapesi nga kare moko na gere nga nayebi makambo ya kare te mais comme yo oyebi makambo ya kare yaka soki vie wana nga wana aki na molimo na nzambe te mbe nakenda prison mais ntango tolandeli yango abia kesi mais apesaka nga eloko moko apesaka nga eloko moko nga moko nde na négligeaka yango abi kesi trop de confiance attire de danger tika biloko ya bato oyo na place bobebana te ndenge bozalaka bien soko ozwi responsabilité bokobebana petite moko ani azalaki leki ya mama paster ye nde nazwaka fiancé ya liboso ayebisanga bokester ayebisanga papa kiese ndenge toyebani boye soko omoni ke un jour tokokabwana kolinganga te poso oboyinga bokobebana na mama paster okoprendre okotisa rando so omoni okokoka te tika mais ntango naye kovanda nasali baexamen de ti nasali beti de confiance de conscience natali nabi te akozala na raison na ye nasali nini donc nalashaki ye ozomona donc biloko mosusu tozosala eza poso moto okutani na problème te epeso mpe mayele te ozomona donc ça veut dire moto faut akutana devant problème mpo mayele esala nini mpo mayele eya donc c'est ça donc eza mate ke problème oyo ekotikala bato mpo lobi omonika nde tovandi awa nzambe aza na mbongo ebele nzambe aza na bato ebele bato nyonso tu oyo baza bato ya nzambe me nzambe atindi te mabe ezonga na mabe ezonga na mabe te mabe otikala ozonga na mabe te ngai mpe moto nyonso tu akanisaki mabe nga nalimbisi epe oyo moto abungisaki 10 francs mpo na ngai nga nasengi nzambe azwa part na nga quelque part asala nini ndambo azongisela bango vous comprenez mais ndenge navandi awa arrière pensée ya kokondane motu ya kosala badetail mposo tobanda osala badetail awa tokotisa makambo mosusu na bato mosusu mais eza yango te biso toza bakimbangisi te toza na non violence mais bato nde baosala violence omoni so lelo na memi yo na ndako na ngai yo omonake naza moyebi yo omonake naza escroc so na memi yo na ndako na ngai parce que biloko mosusu nakoyebi so te so na memi yo place navandaka yo omonaka ye moto aza moyebi mais na qualité na ngai ndenge naza boye na qualité na ngai na idéologie oyo naza nango so nazalaki na baeglise de réveil ngai na moto monene parce que ngai naza professeur akour ya christologie epe ngai nasali théologie majeure na bamindele na bato mwindu te mais négligence eza na bato bazomona marke nazo vibre so batiki vide étoile na moto akokoma boye papa kese nayambaki ndeko na yo olandaki yango na prison je pense nasepelaki ndeko no afukamaki liboso na bato kosenga papa pardon ndenge kombo na ye koti na babétise navaki likambo oyo soki papa kese abimi aloba nangaki papa aza nzambe vraiment soki ye nde moto akofukama boye ngai
vraiment makambo nyonso aloba wana na mwa pinaki te utaki na motema bandeko baolanda yo bakesi osekaseka boye nini te oselaka kombono nakomona nga eza kiese utuindola ça veut dire makambo oyo tozokanisa awa il faut epesa esengo sikonga nalingi na miso na bato ata okeluka papa na wana kulise nayebi kokeluka skk na pembeni me bandeko baotala yo ndeko nokutu likambo ezalaki ayita fukami atalaki na mbalati te nayebi kobeti bakroko nayebi kobeti bankoi me papa aza wana na ndenge kombo na ye pe tiamaki tout ça ezo alobela papa Simon Kimbangu tout ça est-ce que ba genou na yo kokita na se wana tentation ya liboso natikeli yo 30 secondes tentation ya liboso na oye biso boye omoni kolobela nga sute papa kesi tokotaka na action poso ozolobela ezali tso olingo bude osala ngo netika bon nga atikeli 30 secondes ce 30 secondes eleki nga akangi caméra okanga caméra te yo okanga caméra nde tv eza ngonga eloko oyo somo nabengaki bandeko baya omoni na nini ya bolimbisi parce que eza na moto ayambaka yango na coutume na biso soko osengi bolimbisi fo motu ayamba yango obengi bandeko baya ça veut dire moto akoyamba yango fo azala plus gradé que yo omoni mponga na église Kimbangu se naza na grade te naza mondimi simple mais na qualité na ngai na mondimi simple nana oyamba yango na ndozela papa Longi Charles aya voilà totelemi mama moke papa bandeko bolimbisa papa kesa lenga na se mabe na obenga papa Charles aopusana voilà yaza papa Longi papa Longi catéchiste okay. Voilà obenga kiaya papa Longi pusana papa Longi le petit costume donc boyo kana kina pa kese tonde na mo alelo boyo mabe pusana kota na changer bozo na bilo penga pena beta na mo teni muke somo papa Simon Kimbangu Nzambe tuye awa poto to bongisa likambo ya papa Simon Kimbangu ezwa nzela ekende liboso voilà oazalo kwa mwana yo ponga na yebedi ya agende kune moka yaki na plateau là na tuniye yende mtalanjwa bi ate kesa musika amusika ngakuna atwa ba age mona ba kesi twendeni abi wande na yebite mais mutasimbi munduki batuna nde age na ete mwa pe na tuna ezate pe mwa tuna ngape ezate poto simbi ba minduki biso mibale na ningine na tuna yo oazalo kwa mwana yo na ndenge nazomona pola yana bino pa bima ekoma neti ke yo po amusika mais na nde na omona okozala papa na ye to yaya penza ya mwa likolo mais mai se sopani koko na ngai bisenga balokota tata olokoti etondisa mulangi te alingi asala geste liboso na yo natikeleka 30 secondes ya yamba bonga na yebite ndeni bopesanaka boyambanaka mais esa nde beta na libende te ebima il faut kota ok tovanda kasi tovanda wana coutume Kimbangu papa keso lenga point te makolo awa omoni na prison to banda ovanda boy yo so fukami boy oya koti awa oya koti wana ba ke setikanga na pe ma pa ça veut dire la journée mobimba baza ko vanda donc oto na sima yo pokoti bataka yo koti wa koti wana siko donc ndongo vandi wana piniso etikaka makolo komo ndengo te makolo awa ezosala pasi makasi bazo nande makolo elenga donc makolo ezosala pasi yang c'est pourquoi moni faut donc nazalaka na position ya kotambola po peso ozotambola ozoka mikwa soso topesa mwa pesa pa tesa ba kokoko ezala pasi kasi wana mokoto te mokoto asalaka makelele voilà tovanda no moke papa longizela moke biso no telemaka wana oyamba ya oyamba te kopangusa te papa kesi na kombo tata mwana pe molimo santo tozokota na 2023 biso tozolobela nzambe asengi kimia ezala na bato asengi bokabwani te nzambe atindaka pe bokabwani te atindaka lisanga bambange misato ya likolo bambange misato ya se bakoko na biso oyo bakenda na se nabengi bakoko na ngai nabengi pe banzambe misato ya likolo oyo nyonso tu nasalaki mabe 2022 na balusi fei oyo pe ye asalaki nga pe mabe nga nalimbisi bino pe bolimbisa ngai
Parce que dans Luc 17, chapitre 2, tina 4, Bible le biso muta sali mabe. Quelle que soit dimension soka fukami à reconnaître, il faut balimbisa. Yango ngana sengi bino bolimbisi. Oyo eza ya kokaba tolia. Mais engagement de comme ils ont posé ba problème. Na bambange misato likolo, na bambange misato ase. Ko banda lelo. Ngana za na problème ya bino te. Oyo pazo kanisa mabe pona nga. Nzambe alimbisa. Sengi bolimbisi. Na komba tata mwana pe molimo mosanto. Bon papa Simon yemo sengi pardon te. Tango nazo senga le bolimbisi na kombo ya bambange misato likolo. Bambange misato quoi ça veut dire Dieu le Père, Fils et le Saint-Esprit. Dans bateau bayebi ba monde ko sali bien. OK. Donc sikoyo palongi nda ko yamba. Ça va totel ma papa lo. Te ngala ko zala kaka boye. Ah ngafona te manga ko ka. Yende sikoyo nda ko yamba. Zena. Siko bo bongsa caméra po papa toza awa papa pi problème afukami papa longi ya mbinga na off zamboka. Papa longi oza pris o yamba. Nala pris. OK yamba. Na komba tata mwana pe tata molimo santu. To ko ya bolimbisi ya ndeko kiese utuindila na 1 Jean 1:9 soki andimi mabe na ye nzambe aza fidèle pe juste pona ko limbisa mabe na ye. Yango na to yamba bolimbisi bambanga misato ya likolo balimbisa ye na komba tata ya mwana pe tata molimo santu. Makambo pardon ko côté manante va kisezela mke. Ese makambo bo sali awa et même il y a problème te. Ponga sali na ngai. Et on commenté une église balobi ke yo zaki na droite o yambaye. Pardon zana papa kisezela mke. Po yenda zambangi. Est-ce que une église pasteur bo signaler que oyoko yamba mbangi? Bon, likambo toza nango awa Kester aza chercheur indépendant. Oyo ezana no makambu ya libanda. Ezana makambu ya église nanu te. Leko ya libanda yele ko reconnaître na musala ya salaka. Musala ya salaka ezo concerner na église te. Eza privé. Parce que aza chercheur indépendant. Azo dépend de église tindie ke no sala boye ke no tipte. De yangana siko lokola ngape nazali catéchisme. Donc mutu soka reconnaître mabe na ye asengi bolimbisi toko kangele motema te pour matin nzambe déjà si a libéré tant to be bambangi misato likolo donc si ba libéré déjà alors esengi pe biso pe toko kangele motema te fesengi to libéré Ça va telemisa kase telemisa telemisa papa kase et c'est le boko voilà na banda ko tobeti maboko tobeta na maboko voilà Bible evandi na bolingo Bible vandi te tozala te lokwa banane ba scribe ba vandi wana kaka kokoma na kokoma Yesu abenga bango tombeau blanche soki papa Simon kimbanga bwaki mwana ete ata lelo punition ko mais soki muto ya benga kaza nzambe na bwaki ete ata bino bobwaki pamba mais lokwa fuka papa pantale bébé hein oh ete to la vangoti. ah OK ça va donc awa nde tozabo to soko mutu nyonso tu oh lingi o sala boy biso kuna to ali souté papa kese au tourner page merci bambangi na pesi no merci pour tika na papa kese to aussi émission merci beaucoup papa kese to zaka te mana on se pendo mono nengo telemi on dit mto to kita en Afrique d'ici on dit mto poto émission c'est comme na suka liloba na te liloba ya suka tango na yobike ngana za indépendant je sais pourquoi na lobaki na za indépendant parce que les chercheurs indépendants na pays oyo eza na indépendance na église oyo eza na indépendance na yango vous comprendre numéro de téléphone eza 085 94 25 598 085 94 25 598 numéro nanga téléphone yango wana pour na ba donner mususu so mutabengi nga kozwa et puis téléphone na kanga téléphone na 22h so na prier na 5h nde na fungolaka soki ngonga ebeti na fungoli téléphone. Merci, restez toujours branchés, abonnez-vous massivement, partagez, ciao. Aza mwana moto te
abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien.